baso sala ba détournement fatia ça le problème entourage chef de l'état za mabe Yannick Wenge okei ko gelo ko zwa ba soi-disant ba jeune oyo ba benga ba ta papier na Belgique yo ko comme ça bango ba conseil na yo ba to na bazo sala ba détournement na ba chiffre ba papier zo keni na ba mbuka ba paya wala ya changu lelo tango bozui pouvoir boluka bana boluki ba bekolo na bino bobandi ko bengi saka soi-disant bato akabeyaka mwanga bobandi ko bengi saka bayaka bobandi ko bengi saka bataome peuple oyo babundela kabino. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.congofrance.com. Vous êtes partout, vous avez belé la chaîne partout, vous avez émission la biso dans la chaîne Oezwami Bino. Vous avez l'émission la biso News ya Congo présentée par les vôtres Yannick Wenge Moto Atonda Nakibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez bien cette émission, je reçois pour vous souvent des combattants vivant ici en Afrique du Sud. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours à travers cette émission, on va parler sur l'actualité de mon pays qui est la RDC. Là, on a les grands combattants Patin Zoko. Dans cette émission, vous allez connecter, brancher, vous s'abonner, vous benga biso, bah idée zali Torosola. Vous quand on a rapport à bino, na rapport même combattant. Oyo Tosolara Mamboleki et les gars n'amour biso. Les gars combattants la pression beauté, aux abonnés malam dans cette émission la biso. Bien, bonne santé les gars combattants. Ouais, santé Zabé Yannick Wenge, motatona la bonne Zambé, Mikolo na zobenga yo les journalistes Boss Life. La émission faux quoi. Donc merci beaucoup les gars combattants. Tout sur mon marche. Meeting pardon, il y a la Mouka, toujours à meeting on est aquí. Vous avez pour l'année, vous avez dit à quoi banga balobani les lois nezo simba soutien la RDC pour la meeting tout le monde a Jaltilingo Biasalaki tout ça ça tout le monde appelle la Mouka Bato Sala. Ouais, mbote le sous na président de la communauté congolaise na Johannesburg King Salomon Eric Djenga mbote pe sous na conseiller chef de l'État na Zobenga Eron Ilunga motema mwanzanango tout soutenir ONG Eron Ilunga mbote pe sous na bandeko nyoso balanda biso yana Yannick Wenge bo s'abonner bandeko nanga bozupe bozolanda biso bokati pe bokabula ngona ba scam botiango na ba WhatsApp ba Facebook ezam nozoyo tozola msa révolution ya peuple congolais pour le lot aller tozokende tokozanga mboka na biso yango tozosa lelo lobi ngana kokufa nazobunda pour la génération na biso ya lobi que totele mabangunya bazokota na kati ya mboka na biso au jour mais ba lobi bino bato bolobi la président Fachi ba sangisi bino ba taliban ba bino bobomi mboka. Non, ngai naza talibate, ngai naza pona Congo, naza congolais. Fachi na lingake po aza mwana mboka Yannick. Na koki ko inayete pona pesa étranger power. Na ko linga e po aza mwana mboka Yannick Wenge. Alors, na question tuninga ba meeting otu le kana chango ba betisi bana ya chango 3 doubles zéniths. 3 zéniths bana chango bazu pauvre wana bazanga misala pauvre chango babanda ko bundisa bango depuis époque à Mobutu bana chango bakufa ko jour au jour kino lelo combattant chango soko kina événement nyoso la rappelé pourquoi chango soko un événement iratarate za ravé za la concert et za la nini za rappelé à cause ya kozanga misala esika okende za kate ba tout le monde bayaka on eza bato to bengaka rien à faire o balanda ka soko ki fon papa bandi ko landa sika kati na luana ba tout le monde ki ba telemaki bazana ambition te aye wana bike na ko yiba chombo aye wana na ko yiba saka mutu na ko kota mutu loboko na pochi nde cause pro eloko ba eli wana baza le même peuple oyo ba telema ki pa ya mboso baza le même peuple ba telemi pa ya soi-disant fake gouverneur oyo Jantilingo Bila baza le même ba telemi pa ya Fayulu yo mote Fayulu ko mo tiabo oh kasko sarana peuple Kosagana peuple, un opposant. Un opposant. Yondimi lelo en Afrique du Sud. To Malema, to Boutelez, to Die. Ake ne gope sa meeting inae, kaka les mêmes places où il y a salaki. Ba place c'est belé to sa meeting inae. Pourquoi pas batouana ba ke no sa meeting na monga fula? Pourquoi pas batouana ba ke no sa meeting na bango tantôt na Kingasan, tantôt na Maluku, tantôt na Terra Lemba, tantôt na Gombe, tantôt na Mbinza. Pourquoi pas toi bakendaka na Tchango? Les peuples faibles. Rien à faire. Et ça le cola, yango mona kata bazu pouvoir, balinga ko bongisa Tchango te. Peuple ya nzala. Peuple ya nzala ya souffrance. Basakala na peuple wana. Bobeti si peuple batu 3 jours.
bozo sangisa peuple wana mais kaka bozo kena koluka bango bapesa bino pouvoir mais tant bokozwa pouvoir boluki ba famille na bino boluki ba province na bino eloko ezoboma Congo yango wana Yannick Wenge eloko ezoboma surtout ezoboma Congo yango yo Yannick na tango ya campagne basangisi ba province nyonso na tango ya pouvoir baluki ba province si vous avez que l'opposition la mboka na biso mais existe à Kaizali donc la mboka vraiment za ba opposant mais vrai na mboka na biso yani les opposants ils ni groupe ya batu basangani la mboka poto ye ba opposant na Congo fo mutake na kombo parti na ye fa une fois que na kombo SID ce qui est SID wana la mboka zo ke na kombo ya global ya c'est-à-dire groupe ya batu ozo tambola na ozo kwa mandia ozo landa bozo souffrir peuple wana ya Tchango les lois tant que vous pouvoir bolukarabana boluki bekolo na bino ubandi ko bengisaka soi-disant bato akabeyaka mwanga ubandi ko bengisaka bayaka ubandi ko bengisaka batao mais peuple oyo babundela kabino bokipaka bango te lobi komona mutu musoro ya na campagne aokeneka na Tchango Congo a besoin d'aventure wana te Congo a besoin d'unité nationale Congo a besoin de fanda to sola nzaleleki na Congo Yannick tala lire bazoe la Congo comme un village tina 20e siècle bozo tegela ba congolais ba fufu na ba track ba spaghetti bo bouki ngo chona mo piko bo bo créer service oui service national les a bien mais musée le père atongaka ba shop ba cantine populaire mais bon comme côté là ba on a ba track ba soda pour le Congo ça village tina monde lelo on les bo créer ba shop a miner que mutaka on somba biloko bo pesi ba tu misala tina monde lelo Congo bozo tina police ça que ne ko kengela na shop indien boutique eza ko tout monter boutique mo ka muké mais ce que balongo li police na ba ke ko luka ba jata to na campagne ya sécurité moko boy bon pesa ba congolais misala police azo double travail tala niveau bazo bo ma peuple wana un individu étranger na mboka o na Afrique du Sud ça ba kengela kanani jamais police yo mona police azo kengela tanto mutsepi yo mona police azo kengela tanto député basala ba campagne ba sécurité bakenda ko pesa mbongo na bona ba campagne ba sécurité bakengela bon pour peuple sur sécurité Congo a besoin de biloko azo senga pour développement mboka eza insécurité na nzala botonga ba shop etikala ya libela na libela que shop wana bateka ka biloko ya moins cher ezate boyena ba camion le boteka bozo sakana biso peuple bozo kosa biso ba détournement gouvernement est incapable de faire ta shop mo ba che biloko ba che ba misala ba sa base ka mutema mabe bazo sala ba détournement fatia ça la problème entourage chef de l'état za mabe Yannick Wenge okei ko gelo ko zwa ba soi-disant ba jeune oyo ba benga ba ta papier na Belgique yo ko comme ça bango ba conseil na yo ba to na bazo sala ba détournement na ba chiffre ba papier zo kene na ba mbuka ba paya ba to na ba ko sauver mboka te président il faut luka ba sien IDPS oyo ba sa ka entourage à père na ye il faut que ne ko luka sala dialogue na ba to na ba zonga les moyens de plus rapide pour to sauver mboka to za ba rakin ta division ba la ka présent ko ben sabato wana te boye po bango ba sala ka po ba yiba mon frère to otia on a sommet à Nations Unies aux États-Unis président Zambia qui a 3 personnes sur 4 il y a Afrique d'ici là qui n'a kita sala ki vidéo call atindi son total va présenter belé ba 100 personnes mais présent fatigue de placement de 130 personnes 130 personnes la cause nini batona ba ke sala nini po ba yiba ka mbongo ya mboka ba ke ko sala nini nombre batwana Yannick Wenge fatia sala ba conseiller bien te fatia ko kenata 3 personnes yemoko et ça zo ke no pesa message nazo kendete po batuma banda ko betela nga maboko nazo kendete po batuma la nga public non Nazala besoin tanga mona ko ke Amerika assurer sécurité nanga na ye na pesi message na zivol na songi batu wana bazo sala ka somme ya batu pona détournement ya mbongo eza détournement ya mbongo ya nini yango tozo tenga même na IGF akota même na présidence ala de la ba détournement IGF on de la liste tozo mona ba rapport tozo les sous biso peuple congolais mais comme bavantir bakanga ki ministre oya enseignement oya c'est Tony Mwamba oya zalaki liboso na comme nena Longondo soki Longondo a détourné mbongo bakangi pas za membre IDPS kabu ya bengi JF bote siko to sani bata IDPS soki ba détourné mbongo bakanga bango te
Et comme liberté provisoire. Et comme liberté provisoire. Mais bon, peut s'appeler quand même liberté provisoire. Bon, peut s'appeler ministre ou un agneau bakanga liboso qui m'a brazawana. Bon, peut s'appeler liberté provisoire. Ça n'a moi na ekuna. Bon, peut s'appeler Massaro liberté provisoire. Pour bien voler la liberté quand IDPS. Tala nenge bateau bazo tia confusion. Tala bateau nenge bazo inisape fachi na peuple. C'est le cadre IDPS. Bateau bazo tia des ordres oyo. Et ça na zo banga te na zo tanga c'est Kabouya. Kabouya n'a pas créé des ordres dans l'IDPS. Il faut pas que. Au moins, il y a des gens qui ont dit que la campagne, il y a des campagnes, il y a INC, DIE, IFC, les alertes. Ce qui est dans la ville, il y a Fatelemia, Diaza, Bitumbezate, personne ne peut m'emboter. Mais quel est le Congo? Là, c'est failli dans la meeting, bataille des PSV, l'équipe bagarre. Alors, ça, c'est la démocratie. Il faut changement de mentalité et dans la partie politique. Cadre dans côté, il y a tout la bango. Changement de mentalité. Il faut qu'il y ait un loisir. Il y a le coup la balle. Et tout ça, c'est un peu de bundanaté. Alors, tout ça, il y a Kavatif. Kajatif, bango tout basé Sikamoko. La même place, ma famille. Bazo bundate. Na Congo sotel batafita la bataïma na premier match bagar. Manque de changement de mentalité. Batu bazo vivre le quoi banyama. Il y a moins les gens ba parti politique. Il faut tout le monde esprit de la soba congolais. Ba politicien bazo comme rier biso peuple to telema. To zalamboto moko to bundela mboka na biso. Souffrance ezoya na ndenge ya jeter na kata mboka. Ce qui to landi kaka ba bloka ba parti politique biso petit peuple ne tozo souffrir. Mais ça message na bande wa congolais ba to tala biso. Message ezaka na bande ko na biso na rev sur la président Fachi. Oui. Kosomba ba blende ba minduki oui mais eloko si sera guerre na mboka za unité unité nationale de si sera guerre to sanga na biso nyo to fanda président salata dialogue oyo et parce na tana yomoko olobi na zo bengisa bana ya mboka to fanda pour intérêt ya mboka pour intérêt à l'individualité l'intérêt à mboka président Fachi peuple oyo alingi yo mais entourage na yo babandi ko inisa ona peuple baza mitema mabe baza bandoki bazo ko avier pouvoir ya mobutu ya kala baza na esprit ya kibonga yo balingi kokota batama ele te po bayebi ke bango ba ko espace te balingi bango bazala kaka wana mais biso peuple tozo souffrir Congo ezo kende na liri ya mabe président unité to fanda to solo la biso ba original congolais ba kinois to zala éveillé na ba villageois oyo bazoya ko beta ba policier na kata mboka ba wewa bazo beta ba policier un civil ozo beta policier ko zo sima présent mboka na nzoto respect zate na bato ba utika be ya kamwanga ba yewa basoki ba tuple ya kabuya sope ya kabunu bazo semer désordre na ville ya Kisasa ba wewa wana bato e ba bundela mboka depuis 32 ans bana kingabo to yebi bana mumbele bana lemba bana changu baza lelo bobo ki bango na nzela bokomi kozwa bato ba uti village ba yebi même talite ya IDPCité tala lelo bazo créer ba désordre il faut tous la vigilant biso ba kinois qui ne ya biso ba kinois totele maloko la motomoko toko soutenir Fachi te que moi na mboka toko tika ete toko soutenir mais bato bazo ba bebisa kombo ya république toko tia bango piné na moto. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous les grands combattants Patine Zoko. Tout soli mambo kana biso sala rola Patine Zoko les combattants ozawapi benga biso to bande into sala poto sola makambu yo les gars na mboka na biso Congo. Merci beaucoup nos partenaires tout bozota la émission boza partout dans le monde entier. Merci beaucoup na Kuzu, merci beaucoup na tout bota la biso boze belé balobi selenge lata ila maba ko mi pe selenge oza mobimba oyo wapi senge ndeko na biso congolais ko support ndeko ba congolais bazotonga bilamba kitoko lokola ba maestro lokola ba selenge lokola na kuzu to support bango pe to ana besoin to binisa ba milliardaire pe na mboka na biso to support bango. Merci beaucoup, c'était là votre émission News au Congo, vous avez présenté par Wabino Yannick Wenge Motola qui bonzambe na pour la Bino Patine Zoko. Les gars combattants d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.